Bokota la famille, tokota awa makambo sur makambo, awa dossier sur dossier, awa ya pasipe mawa, awa mokili mawate, awa bandeko nanga ezosala pasi mingi na motema bandeko nanga. Kolala kolamukana ba dossier, kolala kolamukana ba dossier ya pasi, kolala kolamuka na ya somo, kolala kolamuka na ya koinda, kolala kolamuka na ya kobeba. Ebele ya batu bakoya kotuna ke pasa, problème nini, qu'est-ce qui se passe lisusu avec Papa Elombe Soukali. Salut cher Bouchou, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, lelo oyo toye lisusu kande bongo na miniature na biso, toye lisusu na dossier ya Papa Elombe Soukali. Ke pasa, qu'est-ce qui se passe? Bato ebele bazo mituna dossier nini, situation nini lisusu bandeko nanga, ka ndenge boyebi biso soki ya koloba ezali, tokoloba soki ya koloba ezali te, tokoloba pete ezalaka bongo. Dossier ezali concernant papa na biso Elombe Soukali bandeko nanga, mais avant to ya kokota na mozindo, ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne Nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na Madame Gracia Mpoi na pesi bambote na Mama Lisi Pitu ya balisi bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote kandenge zalaka na yemoko la parisienne ya Tongo, Madame Judith Diampovisa bambote nanga na yemoko Franesse NM Franciel NM et pourquoi pas Amos Mama année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobile salakate pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke la mupi feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata komi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mokulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavke bona loposo totikali sima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe sima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension tope obésité gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille, tobate la santé na biso kande tolobaka toujours et encore.
soki okobatela santé na yo te mutu moko te akotikala kobatela santé na yo. Yango ezalaka toujours malamu, ezalaka toujours ya motuya kobatela santé na yo en tant que mutu. Batela santé na yo na ndenge moko pe na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Gafker azawana pona onyonso etali makambo ya santé na système moko ya kitoko. Joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo célébrer l'anniversaire na bango lelo. Kande tolobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire ezalaka penza lipamboli. Pourquoi? Parce que tant de personnes bakufa. Bazali susu na biso te moye ba célébrer anniversaire na bango ezali te, mais soki yo nzambe azobatela, nzambe aza toujours elongo na yo, eza toujours malamu koya ko célébrer anniversaire na yo na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Yango Étoile Nines TV na équipe na ye mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso bazo célébrer anniversaire na bango. Nos sincères condoléances na ba o nyonso bazo lila. Kande tolobaka matanga tango yaka eyebisaka mutu te ke non lelo na koyepa na bino lobi kuna na kokende epa ya bakingandi, mais plutôt matanga yaka na ndenge nango na système nango. Matanga ezalaka neti mbula, matanga ezalaka neti mopepe. Yango bandeko nanga pona ba o nyonso bazo lila, papa, mama, tonton, yaya, leki, mwasi, mobali, mwana. Étoile Nines TV na équipe na mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances na système pe na ndenge moko ya malamu. Courage, courage, na ba onion so bazo leka to ba olekisa ba moment moko très difficile. Je sais que mosusu bandeko nanga soki makambo ezo simba te to komaka na niveau okomi kutu komitu na eske nzambe existaka, eske nzambe ayokaka penza kolela nanga, eske nzambe ayebinga, eske nzambe ayokanga. Ebele ya batu tokomaka na niveau wana, ebele ya batu tomituna kapenza mituna. Yango na ye kopesa courage na bandeko nyonso oyo bazoleka na ba moment moko très difficile. Mosusu peut-être ozana musala te, mosusu peut-être eza mabota ozoluka, mosusu eza voyage, mosusu eza libala, donc oyo nyonso ezotungisaka motema na yo, na ye kopesa yo ka courage ke ata soki lelo ezo simba te tiaka na motu ke lobi to après lobi eko simba nango na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà. Sans plus tarder la famille, lelo na memeli bino papa na biso Elombe Sukali. Na ebi ebele abatoto ebi papa Elombe abanda makambo ya théâtre kala. Papa Elombe abanda makambo ya théâtre lelo te, aza mutu penza ya kala. Ba oyo penza to bengaka ba icône ya théâtre. Papa na biso Elombe aza parmi ba icône ya théâtre. Lelo oyo soki oke kotala ba théâtre ba groupe salongo ya kala wana nde bokoya komona ndenge papa na biso Elombe azalaki jeune na bata wana, ndenge deja na ki jeunesse na ye abandaki komi pesa ti na ndenge akoli lelo na moment oyo tozoyebisa bino papa na biso Elombe aza déjà dans les soixantaines, mais a continuaka toujours kosepelisa ebele ya ba Congolais na nzela ya musala na ye. Que passa? Pourquoi lelo toye kobeta masolo ya papa Elombe totiki batu nyonso to preni kaka papa Elombe? Problème eza nini, likambo eza nini? Na bandi ebele ya batu tolandaki lobi dimanche na pokwa ezalaki remise ya ba trophée oyo ezalaki organisé par Belvi Kandi. Donc ba makambo ezalaki kuna tokos ba Davina apwa ba yaki kozwa ba trophée na bango, donc makambo nyonso ekendaki penza kitoko. Sikoyo na mwa manifestation wana Belvi Kandi ayaki ko inviter quelques icônes ya théâtre. Wana tomonaki papa na biso Elombe Sukari, toyaki komona papa Masumu de Blenda. Donc bato mwa ebele bazalaki bango nyonso o Belvier a invitaki, en tout cas bazalaki présent, bayaki ko participer. Alors na présence déjà ya papa Elombe eye ko sala mbutu penza ya makasi.
eye kosala mbutu mbutu eye kosala moto na niveau moko pas possible. Mafinga ke ezongi bato bakomi koloba ka ndenge boyebi congolais azangaka koloba te. Alors na présence ya papa Elombe toye komona baba kuku na oloba kaka toye komona ka baba kuku baye koloba keno papa Elombe azana ba parti pris, papa Elombe azana motema mabe, papa na Elombe aza bien te. Pourquoi? Parce que ezaki anniversaire ya groupe théâtral ya Sila Bisalu ya SB batikala komona papa Elombe te. Et pourtant selon bango balobi papa Elombe ye mutu alakisa Sila makambo ya théâtre, ye mutu penza abandaki kokoche Sila, ye mutu a format Sila. Normalement quand ndenge Sila abandaki ko fêter 5 ans ya existence ya SB, papa Elombe il fallait azala. Mais toye komona na manifestation awa ya Belleville présence na ye azalaki kuna kutu quand ndenge biso nyonso toyebi le 29 nde kozala 7e anniversaire ya groupe ya Bellar bao célébrer anniversaire na bango le 29. Mais bato balobi manifestation ya pamba wana déjà toyebi ke na anniversaire pe papa na biso Elombe pe ya kozala. Mais ya Sila Bisalu nde atikala koya te, bato baoloba aza papa mabe. Bon nayebi te bandeko to mekanan kosala analyse. En tout cas quand nde boyebi mama Etoile nga na lingaka nanga kozala na ba parti pris te, mais na lingaka koloba oyo eza nécessaire, oyo eza important na ndenge moko ya bien pe na ndenge moko ya malamu. Soyons honnêtes la famille toza batu et surtout biso toza babantu. Babantu ndenge nature na biso ete ya kabiso tokendaka place oyo ba invité biso de place tokendaka pona respect ya biso moko. Tokendaka place oyo tekendo ba invité yo te yo kaka yo wana ok. Mosusu bakoki kobengana yo, mosusu bakoki pe komanke yo respect, mosusu bakoki pe ko traiter yo ndenge. Mais soki ok place oyo yebike bisika o ba invitaki ngai okende na fier nyonso oyebike place o ba invitaki ngai. Tokota na makambo ya Mams. C'est vrai, Mams a organisaki anniversaire ya 5 ans ya groupe na ye ya SB. Présence ya papa na biso Elombe, je m'excuse, ezalaki te. Tomituna, est-ce que Sila Bisalu apesaki papa Elombe invitation? Sila Bisalu apesaki papa invitation et papa Elombe invitation a kende ko participer na fête ya 5 ans ya existence na ye. Wana eza mutuna. Apesaki invitation. Ezaka mutuna. Et aussi Dédé, la plupart des gens tobo sanaka. Na bandi il y a de cela 2 ans Nane oyo ya, ça fait déjà 2 ans. Moi ma tata ebimaki ya makasi. Oto monaki ba communicateur ebele ya Sila Bisalu. Ba yaki ko finga makasi papa Elombe. Mais ata soki ye Sila zalaki na kanda. Okoki ko silikela papa na yo, c'est tout à fait normal. Okoki ko silikela ye. Mais soki omonike ata yo moko silikeli papa na yo, mais batu na yo, ba travailleur na yo, ba komi ko fingela yo papa na yo. Quand même tozala batu. Okoki ko permettre te muto ya ko fingela yo parent na yo. Et ça ne makate. To tikala komona ta jour moko te oyo Sila Bisalu ayaki ko sala émission ayebisa ba communicateur na yeke non bo finga ka papa Elombe te parce que soki lelo oyo batu bo benganga kombo Sila Bisalu. Oui, Nzambe azali, mais Nzambe a utilisé ki nzela ya papa Elombe pona koya ko formenga, pona koya ko tombolanga lelo oyo mokile komi ko yebangai. Mais totikala komona ta message moko te oyo Sila Bisalu ayaki ko sala pona koya ko défendre papa na ye. Totikala komona ngote. Alors na oyeba te biso ba congolais soki ezala kaka ko finga ka batu parce que ezaka ka to mesana na biso tokola na biso na ko finga ka batu to ezala ka nini. Eza pasi la famille. Eza pasi ya makasi. Donc pour batu o ba ofinga papa Elombe ke papa Elombe azangi musala akende ko répondre na invitation ya Bela.
Oui, il a le droit aza mwana na ye et surtout que mwana na ye a invité qui est, ce qui est normal. Papa nyonso a okende. Papa nyonso alingaka succès ya mwana na ye. Soki amoni ke mwana o na botanga, mwana nanga oyo na bando la kisa musala lelo mwana wana akomi pe na succès ya makasi. Kombo na ye komi pe kolobama. Aotala ba fruit na ye oyo atiaki kati ya Belleville. Lelo oyo manifestation mukie tomonaka deja papa Elombe ata na ba film ya Belleville kandi. Soki Belleville kandi a invité papa Elombe azanga kate ata soki azana ba empêchement na ye akindaka. Mais côté ya Sila bino boloba yo Sila epa ya Sila ya kite. Sila tikala ko bengisa papa Elombe te et puis Sila atikala ko défendre papa Elombe te. Atikala ko défendre papa Elombe te. Ezaka pasi pe ma obandi konanga bilo mosusu photo lobaka. Lelo oyo Sila pe aola kisaka bana mosusu misala. Ba mishu wana nyonso ye mto aola kisaka bango. Mais to tiaka na mutuke soki lelo batu oyo azola kisaka misala. Lelo to lobi ba yeko balukela ye. Eko sala pasi pe mawa. Mutu oyo alakisa yo musala. Mutu oyo alakisa yo place akokote la place akoliela. Bapesaka ye mukongo te. Ata soki lelo azali susu na eloko te me bandata ko se rappeler na mwa muke oyo bando sunga yo. Mwa muke oyo bando ko pesa yo e ozala toujours malamu. Papa na biso Elombe aza papa moko atanga. Aza papa moko ayebi savoir vivre, ayebi ba principe ya mokili ndenge tambolaka. Ayebi ke ndenge na zaboye place o na koki ko tambola ezaka ka place o babengi singa. Soki babengi singa te na okende te ezalaka bongo. Okoki ko kende na bisika te ke no ba invité ngate yango to mona ka batu mosusu akomi ko senga na ko senga invitation ya mariage par force. Bo pesanga pe invitation na participer na mariage ba senga kate. Soki ezana manifestation moko ezo salema na quartier. Omoni batu nyonso ba pesi bango ba invitation yo ba pesi yo te. Vanda na yo kokende kutota kokotuna ke ezalaki ndenge nini te. Mi pesa respect. Bakendaka place o ba invité yo nde bakendaka. Yango to mona katana batu mosusu aokende ye musala na ezala kaka lobi na okendo tala mutu kingandi lobi kuna na okende pa bisika kingandi. Est-ce que place okendaka ba invitaka yo? Yango bomona ka ba place mosusu bakendaka ba otala yo neti balingi kotala yo neti balingi kotala yo te. Pourquoi? Parce que yo moko omipesa ka invitation oyo bango ba opesa yo te. Soki oke epa ya baninga epa ya batu sika invitation okomona na considération omona na batu ndenge bazolengela yo. Mais soki okende epa ya batu sans invitation bango batikala kobenga yo te yango bomona ka mosusu ata pona ba pesa yo mai oyo ya komela bakotikala kopesa yo te. Ezalaka bongo. Donc pona ba ofinga papa na biso Elombe en tout cas na yeko senga na bino mosusu avant to ya kofinga na ba commentaire tozala ba réaliste. Tozala penza ba réaliste. Ngana lobaka toujours lelo oyo to yeko mona Sila Bisalu aye lelo oyo na bato ebele ba comédien ebele lelo ba osolo akate. Mais biso ba fan musala na biso to osala nini tozo encourager. Tozo encourager au lieu to luka Sila Bisalu abongisa na baninga na ye mosusu parce que musala oya ba théâtre ebongi na batu solola kana batu zalaka bien na batu parce que lelo oyo koki kozala kaka na ba icône mibale misatu te oza besoin na batu o mosusu basalaka musala nde kosala. Lelo oyo toye komona Sila Bisalu atikaleka na baya Gabi atikaleka na mama Teresia nde batu oyo ya malonga penza batikali epa ya Sila Bisalu. Mais batu oyo penza toyebi ke basalaka musala nde musala lelo oyo bazalaka lisusu epa ya Sila Bisalu te. Ezo sala ka pasi. Normalement na monde na biso ya théâtre toza na basi 4 oyo bayebi musala. Mutu aliboso toyebi ke eza Belleville Kandi la patronne poutine de l'écriture. Mutu mibale toyebi ke eza Ersil Pechanga. Toza na Sila Bisalu toza na Dina na la douce. Batu wana nyonso la famille. Mais Sila Bisalu ayokanaka na baninga na ye misatu wana te azalaka kaka ye moko na kote na ye. Ata kutu balobaka. Okoki koswana na mutu moko me okoki koswana na batu nyonso misatu te.
Donc soki yo soigne na batu nyonso misato, cela ne veut pas dire que yo mutu malamu. Donc okoki koloba te ke no bango nyonso misato bazaka batu mabe te, baza batu mabe te, donc yo nde mutu mabe. Alors bande konanga bino bo ya kofinga papa elombe, en tout cas bo sunga te, bo sunga sila bisalu te. Bo sunga yete ata muke te, na lo bango ka boye. Bo sunga sila bisalu te. Basunga ka mutu. Mutu alakisa sila bisalu musala eza papa elombe. Ataka soki biso totikala komona place oyo sila bisalu aofinga papa elombe te, mais ka ndenge ba communicateur na ba communicatrice na ye babandaki kofinga papa elombe, si réellement ye sila bisalu azaki nonsense na makambo nyonso tolingaki tomona ta vidéo ya mukuse, parce que je sais que avec Belle-Vie, avec Irsil Pechanga, lelo oyo soki bayebi ke baza ba innocente na makambo moko boyezoleka sur les réseaux sociaux, kande tomonaki Belle-Vie asalaki vidéo ayaki koyebisa ba communicateur na ye keno na boyi mafinga bino soki bolingi bosalela biso publicité bosalela botombola nde ba film na biso ekende liboso yango wana mais ayaki koyebisa batu batika kofinga batu, batika kofinga batu. Toyaki d'ailleurs komona na bata wana Sarato la zalaki mbamba bamba na sila bisalu. La plupart des gens se disaient que non, Sarato la aza mutu Belle-Vie, Belle-Vie mutu otinda kaye. Belle-Vie quand na équipe na ye bayaki kosala lettre pona ko lobana epa ya batu ke non, Sarato la asale la Belle-Vie candidate za la communicatrice wa Belle-Vie candidate. Donc soki azo finga ka sila bisalu, ao finga ka sila bisalu na ndenge na ye. C'est de la même façon si la bisalu pe alingaki asala na batu o babando finga papa elombe, alingaki asala ngo aye penza sali message alobi non ba communicateur na ba communicatrice bino nyonso bosalelaka SB musala, en tout cas na sengi na bino s'il vous plaît, avec mon papa on ne touche pas. Wana za papa na nga na ye tokoki ko swana toza mwana papa na mwana, mais na koki ko permettre te muto libanda aya ko fingila nga papa. Message moko elingaki ezala clair. Et après ça quand ndenge ba manifestation bongo zo salema alingaki lisusu abando invitaka papa na ye, ata soki akwa inviter papa na ye te, mais l'essentiel oyo kopesa message na ba communicateur na yo ke non bo fingela nga papa te. Mais si la bisalu avandaki kimia e bandai déjà ko prouver que ayebaki azalaki pe pour ba finga papa elombe, azalaki pour, parce que tout le monde a ka ba vidéo si la bisalu to tikala ko mona ata jour mon côté Belle-Vie kandi aya ko tombola ba communicateur na ye sur les réseaux sociaux. Mais avec si la bisalu to mona ka a sala ba vidéo ti na ba film na ba théâtre na ye a olo baka kombo ya ba communicateur na ye. Donc ezaka moi pasi bande konanga na boy nanga kokota na moi mozindo ya makasi na sepelaka na si la bisalu ndenga jouaka, mais ba bilo mosusu soki muto a sala ba erreur et je la toujours ya motu ya biso en tant que batu toye to beteli yango li solo toye to lobi toye to sololi pour que batu mosusu bazonga na nzela. Je sais que bakuko ba olanda mama Étoile na minute o sepela te, mais soki boza bakuko bo sambela ka penza nzambe bolinga ka kimia ekota et puis boyebi réalité ya vie ndenge ezalaka, je suis sûre et certaine que bokoya ko condamner ngate boko betelanga kutu maboko bosala pe partage ya video oyo na ndenge pe na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Bande konanga aka ndenge tomesana kopesa ba mwa toli boyebi chaîne na biso ezalaka chaîne na bana nzambe, eza chaîne oyo toyaka pe ko sungana na lobaka toujours soki to ko sungana te, en tout cas ekozala pasi pe mawa me malamu soki tomoni ya mabe toye to lobi, tomoni ya malamu toye to lobi, ezalaka bongo pe ekendaka bongo na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà bandeko nanga ka ndenge topesaka toli na biso ya lelo, tolingi topesa toli na ba mama toyebi ke basi ebele bandeko nanga lelo oyo bandako ezo kweya likolo ya biso basi. Déjà Bible yebisaka biso que non ndenge eza boye qui trouve une femme trouve le bonheur. Wana déjà nde Bible eyebisaka biso, Bible ezalaka clair. Donc soki okutani na mwasi ya malunga okutani na bonheur ya vie na yo. Et puis yango Bible kaka eyebisaka biso ke une femme sage bâtit sa maison. Ezalaka bongo na système moko ya malamu penza mingi makasi. Yango bandeko nanga ka ndenge ezalaka na ye penza kopesa mwa conseil na ba mama
mwasi ya libala ayebaka salaire ya mobali na ye te. Mwasi ya libala ayebaka penza salaire ya mobali na ye te. Yo mwasi il faut oyebaka ba dépense o bo salaka. Mwasi ya libala azalaka envieuse te parce que lelo oyo tokomi komona bato ebele bazo enviaka. Non parce que namonaki camarade nanga alataki robe ezokute $100 nga pe fona somba robe wana. Mais ozo yeba te que na $100 wana mobali na yo azwaka $200 fin du mois. Il faut bofutaka ndako, il faut boliaka. Sikoyo mbongo ekobando uta wapi ya kusombelaka yo ba robe ya ba ya ba primoko ya makasi ndenge nini. Yango tokomi komona ba mibali mosusu avant abala atikala kokota nyongo te, mais aye kokota kana ndako alibala aye kobala omonika mobali akomi ba nyongo koto nyongo kote kuna nyongo kote kuna nyongo. Donc akomi vina ye mobimbaka ba nyongo na ba nyongo. Pourquoi? Parce que mwasi atie luxe liboso azobosa na kenon ndenge na zaboye mobali nanga mbongo bafutaka ye ezalaka mbongo kingandi. Ba mama s'il vous plaît, mwasi atalaka posha mobali na ye. Mwasi atalaka mbongo mobali na ye. Ngana lobaka toujours soki ozana ndako ozo futela priorité ezalaka ndako. Futa ndako, futela bana na yo kelasi, bolia. Et puis mosusu mwa bilamba ya bana. La plupart ya ba mama omona ye aolinga ye alataka, même mwana na ye alataka te. Azo kipe mwana te, azo kipe bana te, ye parce que na mona ki camarade asomba ki mwa sac moko boye, sac wana ngape fona somba. Na mona ki camarade nanga asomba ki mwa kabelo moko boye ngape ifona somba. Bozo sunga mibali na bino te, yango lelo nga na lobaka toujours fona yebisa bino la plupart, soki total na baka ebele, na baka ebele penza makasi na bakouple ebele, batu o ba okufaka, batu aliboso eza mibali. Pourquoi? Parce que biso basi to olatisaka mibali na biso ba stress ya makasi. Biso basi to olatisaka mibali ba stress ya kosakana te. Kande na uti ko relate bino histoire, mobali na yo zozwaka $200 mais yo zokenda kokota banyongo zokenda kosomba biloko ya ba $150, mosusu voire même biloko ba $200. Salaire nyonso mobali et aussi la kaboyi. De l'autre côté, pe ceux qui otali mobali yango kolata malonga, mobali alataka kolata malonga te. Mobali aolata biloko moko eza ya konzuluka. Mosusu omitu na papa oya salaka to asalaka te, mais yo mwasi ozongela ngela. Mwasi ya libala abongaka bongo te. Mwasi ya libala talaka posha mobali na ye, makam nyonso avant sala talaka posha mobali na yo. Et puis ba vie ya banyongo bandeko nanga eza vie moko ezongisaka bato ebele sima. Vie ya nyongo ezongisaka bato ebele sima. Soki bomoni bato ebele lelo bazo échouer eza likolo ya banyongo. Nyongo ezongisaka ebele ya bato sima. Soki olingi okende liboso tika makambo ya nyongo bosepela na o muke nzambe apesi bino. Ezala muke ezala ndenge nini, soki bovandika botie ba calcul bisika moko bomona ke makambo pe e okende bien, couple na bino ekotikala komona ba difficulté ata moko te na système moko yangu ya kitoko pe ya malamu penza mingi makasi. Ngana lobaka nanga kande boyebi chaîne na biso eza chaîne ya bana nzambe, toyaka na banaliste, toyaka na batoli. Donc ezalaka penza musala na biso bandeko nanga ya koya kote ya bino, ezalaka musala na biso bandeko nanga ya koya kozongisa bato mosusu na nzela. Pourquoi? Parce que ezana bato ebele bayebaka na bango te, bayebika keno nyongo ezalaka bien kolata nazala ambiezi ezana. Voilà la famille.